production. Sylvain Bon Mambo, les grands messieurs de Paris. Ok, moi, il y a bien. Tumbela, Colonna Yo, Beka. Sacrifice pour la Yahweh. Tumbambeka. Il y a suluku yeye za basi kitoko ebi kena kishasa lelo mwasi de nzoto twana bazota bien bakitambala na mutu banini ata kutu babike nzoto pende basi nzambe na ya obi kena pa na Fatima kantie ye to lala même dans la Bible la Bible va me dire c'est pour les violents organisé zami poto boye o wula minang yo je poto wula me otik bon je nzamba ko permettre que bon au quoi toi comme le niveau d'église ni de biso boye dimanche bezo sentir au France 10 500 francs. Mais obis vous regrettez biloko ça veut pas nzambe après ça l'église il y a 12 membres seulement parce que tu as la charge d'abord de pète ma brebis non pas d'abord pour papa bana ezaka balanga tant tu yaka ngwe pa ya nzambe mais tant nzambe comme ko sel to a besoin de fou en fait ebi barbecue basi balanda ba doa mikie le quoi oyo bilo mikio la tsiba ngolo kwa ngai ndena wa kutu Aisha pasteur tant yo simbilinga mwasi guérison yakate ngai te guérison yakate Yesu le Seigneur de gloire bisote olongoli Yesu toza mawa plein waka baby chokolana mama oyane oyate toza kende na parce que voyage, oh, il y a pas aux okene. Si vous avez non, Afrique du Sud aux okene. Mais oh, il y a quand le fuma, le fouteur aux okene. Mais il y a pas aux okene. Bilo vous a bien. Il va numéro d'avion, bien. Namon elo aliboso ou bien yoko kete ate ngana accompagner yo dans option. Mais non, vous êtes qui na ba tenyogo. Maintenant on va kéké. Mais on est qui c'est un problème. Et donc on est le dimanche. awa ba pasteur na biso to kende ke musika te nzoka ba pasteur na biso bazo soigner ba maladie oyo kuto yeli ke docteur moni ke mutonga okufa mais pasteur na mabondeli na ye yango siko makanisi na ngai ezali to kende sikoyo na nzela ya mabondeli Nzambe topamboli kombo na yo Nzambe mokili elobi ke receveur atikaka ndoki akota bise pe aloka mais akuta tike na ye Nzambe ko permettre na kati ya église na ngai te ndoki aya aloka yo Nzambe zala maloba oyo tokoloba wa ebandeli pe na suka na kombo na Yesu amen bayebi ke consultation eza $10,000 mais tala so na te na liste na wana omona Sephora aza na niongo ya 2 consultations donc $20 1600 qu'il tient dimanche allez donc bon on a besoin de banda mais botiki 1600 wana tiki ya wewe wat et là osali oyo oza ko détruire Evanza mais je suis pas content angaye non pas d'explication n'a pas problème misa oza sona ba problème misa tu papa misa na misa tuna $30 plus 20 50 bon zala clair oza na combien naza 10 donc oza na 10 par le problème mon plus loin bible zoloba moto asali tadi ate donc bino ndenge mozawe bosani eloko te mais mpona kosenga bapriere bokotika papa pasere azofanda te bokotika nga na fanda yo kasi na poto ezalaka boye na poto ata 2 personnes bakoti kilt fo kilt eninga fo kosantiri bahero soki otanga klase te salaki boy po ya na mbongo na kati ya église si s'agit kosalaki boy po église eza na posa ya mbongo le monde est parti au courageux amen ce n'est pas mokili mutu elobi yango Bible zolo bakeba to akota bokonza lola ezali bato bazali
Mais comment? Nabanga yo poza na misaki ndoki ngana kana kobanga yo bozo panza begrisi. Yo kan si Bible wali yo simba kan debu. Ndango mtuko ngana zo tambula na gobe be yango edezola. Beta batu ba lumba ba bilo ka bongo. Nalobia mwambongo mwana pesi ya muke wana toloka mwa provision kota mwa seki ya fufuale yo bandi bakati bato yango mpe nano benga motu moko te oyo okende wana babongo te mwa oyo melodi asala te ya kosala oui yo wangani David Toulouse climatiseur à wige wangani atinda mbala moko obosani tika biloko wana ozala elisiki tro na kati ya telefone mpona yo obosanaka na yo pamba obosani kutu bosco onai mosoba atindeli biso bilamba yo moko mpo ozolanda ngo kuna na bananera mosika asomaka te sikoyo nasala nini celui qui travaille à l'hôtel mange donc yo moko lia mbongo provision kasi yo travaille à l'hôtel neke lela na wenze qui travaille à l'hôtel alalaka nde na hôtel maliaka na hôtel te akokende kolia na restaurant okende komema restaurant ya hôtel oyeka mbongo na masolo ya mbongo ya ndako eza soki olingi obengaka bato na yo lozwaka mbongo na yo moko eza te kaka na mbongo mwana esi banda kosala yango nini kasi mbongo yo opesaka ya provision yango ya sasi ya nzete yo opesaka na bafranc Mais il faut pas changer. On provision pour que ce soit na dollar. Il faut changer. Parce que maintenant, on a provision, si on est au Tchakar, si on a une carte, c'est ma provision après. Il y a bien l'équipe pardon. Alors nous qui nous salam. Quand bon on est na tika qui a provision, na ça quand est tout solo dit. Ça là tout est tout solo comme ça. Kobo ça na te mbisi au kauka. So on a du bon pour lobby, qui mo pa au point noir. Na kosomba. Qui mo pa ba qui a ko katsa lo. Na soma mboto. Ah bon Nico. Ye ba ngona benga ngona point noir mboto. Kokona mboto. So mi donc fumbwa. Ola biango na mwamba. Ba benga ngo nini siki koko siki mboto ana. Koko ibache mboto. Mboto. Mboto bache koko. Ziko nezo kama mama ne yo ye mukoko yili mbisi. Nga mungala moto to yebi utoko biso to kola bo mbisi. Mbisi ya kutempoka. Le baka bino ko mana mbisi. Ne bota mana mwana mbisi mbisi ya jago so kombe pana biso. Yo mo linga. Koko na ngai mutapesa lianga kombe ya dia. Apo Kamte. Bonjour wa kubara. Kalunga kudela. Nani biki ngana yebela ki oboite. Ngana yebela ki olekisaka bêtise te. Mais na komo mono ozotala makambo nyonso tout comme si eza normal. Pona yansimi nozo lobelo côté, ezala atenoko. Tela pe makambo susu na misu mibale boye. Omona place berere ezali. Ezala aten. Poni ya bimara kana camarade na so bimba kei bazongi azo s'occuper kana yé azo tala mingi intérêt na yé makam na ye o azo salita privé. Eza nini yango? Ngana sepena bongo te. Nga eza na ndako na ngati. Ngana ko sala makambo so tutena s'occuper na ndako eza ndako na ngati. Yaza wapi? Azala wapi? Yeso avandi wana si azo bonga kwa bimati. Ça va, Yann. Lelo soki nga na sali kambwa wa binu batu bukumema sangu na mbuka. Oh noko buyi. Noko ayibi kuvanda na batu te. Na mwana nga na buti. Mais c'est pas du piller. Kutikila nga mwana ya buyi mwana chia kumi. Un grand fille. Une grande fille. C'est ça. Nga na disaye. Tata kukota wanaka bakata ya sani bachaye na mutu shuki banda tata na ila mama na ye babuta ye pas même pousse poil akukota wa kukanisa homme d'affaires masundula mwasha wana mwana ngamu na beaucoup mwana wanawa na âge ya nani na lingi na beta ye mukone na pekisenga yote azalwa binga non binga na ngayiti ngama ngamne sepesanga te na lubi binga ye Ninga zana ta maman, mais on se comporte le quoi maman. Attends, ça vous bakela. Binga ye, c'est que le quoi maman te. Abimati. Taka na tanga kumbula yoke bima. Chance via la ta kola yepe yasmi ala ti kola. Chance via la ta soki jip yepe yasmi ti jeta. Bima wavanga na kota kuna bima. Oso yukati na zana pusala yo bima. Oh. Wabi. C'est ça. Ça passe c'est le cas. Une question. Nani Yasini? Papa? Shokingam na buti yo na memingam. Mais non. Mais oui. Azala qui na agio. Comment yo qui exagération
mobali aye kobutisa yo na lupango ya parent, lui-même individu s'habille, s'adore à un ami, à un carnet bikoko. C'est quoi Ninango Milona Maman Oboniko Oba bengo 40 kombo simongo yo Maman Oboniko yaya Moto kuta lokaka mbongo azobima yo ozolala epi bakiti yango kutu ye nanu kuta azwi projection belekiti musu asika te mama kolala na kiti ebomaka kiti noki mutu oyamba mopaya sola liboso eyambaka sola semence ntango yango ezaka yayo masona fanda bakiti wana natie solo mulungu ozotia solo mulungu ozotia solo na yo biso bapara ya bilobela te ndeko na yo pembe yo mwindu zwa mbongo wana osomba baepisi olamba soki tala mosala na yo ekoko na emboto baepisi kende wenje kende kubamba lipapa yaya na yo zelana mzokona yango zaka ya susi ya bafavori osuki na motoka bon tike ko yapone mama ngai ekomaka chaque jour nga na lamba nazwaka kutu temps ke tala so fiancé na nga te aza na mbongo te wotela nini mpona lelo nga naokita fiancé na nga na olamba donc lelo ozoprépare lelo babali yo na nteme ekokende papa mpe abala yo te abala biso te oyo eza ndako na biso te compérance te papa mpe abala yo semas mama yaka olobi mama asala mosala sikoyo ntango ozoloba papa mpe abala yo nalikanisi nini olingo olakisanga ke yo moto olesaka ndako na mbongo okenda kozwa na mazembe po mibomi tala fiancé biloko asombelaka yo patala na kato soko ozebi kaka koluka kozala lolemo pete 2500 babwaka kango kuta okomela kato te victoire babwaka kango okolia kaka na ndako oyo soki fiancé na apesi mbongo epuis loko oyo oza na projet oke kotala fiancé na yo soki bozokanisa mabe na motu na bino po biso ntango tozalaki na bafiançai semaine akoya na ndako ya tata na ye donc yo ti ozokende pa fiancé na likanisike azoba mpe une semaine tokutani te po okutana na makamboazakende kofuta nyongo une semaine opesa ya mélodie ngeza complexe banda singa soutien azisuki aquarium ebimari akati mopanzi okanisa basoso ya mboka oyo bazalaka babimaka deja na bapenki na fiancé ezalaka 8 ans singa moko wana kochange nango basoutien olingi ota soutien osali kiseri bosali 3 ans fiancé 8 ans te esika oke balo mwana kokoma te na humanité papa nakujipula yo mbatani yo na mama na yo mwana te papa problème oyokinga bordel uza okende kulanda tu fais rien makambo miso ozosala ndenge eza wana oza mokolo ti oza baresponsabilité ya makambo oyo oza nango oza dia na grande fille ndenge aza wana na nini yango non zela nanu na nini yango naocomprendre te nde na fai na chancelvi ande eza problème eza problème Diana yoyebi mposa kobota te Diana kobota oui mais éducation ya mwana oyo éducation mwana yo kasi pourquoi papa na minute ona alongolinga a te yango lingo loba Diana nga te mutu na pona na kutana na modero nga te vi eza ndenge bokanisa te kelo na okoma oboti te okokutana mpe na mutu mosu akosala mobali oyo ayo soi-disant madero soki madero aza kuyawa soki bon chauffeur iloko moko ne fils kaza okende na voyage papa momene atina nge ubongo momene atina nge kinjeki oto mikungu oto liburi Coco, yo karam chancelli karam noko. Mais maman leki papa za awati. Si vous en avez besoin na bon bengisi aye bo vandisi bo expliquer ba problème. Mais bon était ba voisin bazo yoka. Yo so vous Coco te okende yo lali papa na yo papa même péri olungu ata péri ko yo tie papa na yo abumba moi eloko wana irresponsable Nalobi a été irresponsable envers son mari, avec son enfant. Papa, ok papa, je ne vais pas chez moi. Papa, déjà beaucoup de selfie. Banda bota makina ajonde lelo oke no komo telemela modero. Papa nazo sala nyonso nazo loba na modero azo yo kangate papa na sala siko nini papa. Nyonso nazo loba zo yo kangate. Siko ndo boko li mona ni selfie awa koni na ajo boma papa ndo komo loba makamabo ya bien te. Abutilawa. Mwana yo moyibi.
semence aseke fiancé na ye wana so asalaka na sinel te asalaka na régie des gens mpo bafacture ndenge nazomona bamanka oyo nyonso nga nakozala banyongo boyi te bato na mbongo nyonso yaki awa mama na bango agere yango donc namona kaka mobulu soki mbongo ekoti na maboko ya kalunga okobenga isiko papa pomis mavuzi mbongo nazwaki 5 étoiles papa chef d'état major nasepeli papa pomif akomona bino ndenge nini moto ebongaka salisi bino mala moko na vie bobosani mpe ye bokomobeta masolo mosusu bato nyonso basalaka mama bakende liboso papa fortina nzembo na mama adele basali forti bakende liboso mais biso tozo rond point kaka mpo na nini gérance kalunga boniko banyongo namoni na facture ya mai na facture ya courant oluka yo moko ndenge nini bofutaki yango ngai nakokende kuna te soki baye kokata mai awa to bakati courant bino moko bokende kofuta eza wani ezalaka bozo kosakana na moto koma bogodi ya mbongo lokola nani nguma azomelaka moto ndenge wana mwa mbongo moke koyabo ya yo moko gérant siko ntango mwana no akenda kofuta bafacture ozomona yango te mbongo yokutu donc ndenge na baki soki moto meme ata moto akabeli biso mbongo tokomaka yango na kati ya papier tobombi fosi apula atindi mbongo awa namoni eloko te yakalo tozovanda ka boye bible elobi monoko elobaka mingi yango nde sumuka nayebi ke so sumuke sumuki nani bon nga pe te nakomaka lisumu kasi yo okomaka te yo nde oza kaka oyo apiblia kati tutefa na ngai ayebisa yo boye kotala fo tosalaka mpe constat ya makambo mosusu tolobaka na semence aza na fiancé mais ata mokolo moko te komona fiancé ya Mélodie ou bien proposant to motu moko ayaka kokitisa awa Mélodie aza na baninga bakola na bango lelo babali Mélodie ndenge aza wana aza na age ya kovandaka na biso te ekamusa yo te mpo vieza mystique nga mpe nayamba bato mosusu mpe na héberger na palais suite a bacondition ya bamakambo ebele kaka ya mokili ndenge ezalaka yango nakomeli yo na explike oyo nazoloba na yo ke obomba nga mpo omoni babulo biso osalaka bato mingi baseka yango boy chauffeur me nasimba balare nayaka na ba 180 sac ya bafufu par voyage mais nalingi nasimilie nanu naya epa na opeti na ngai navanda quelque temps mais ezala mpe bien mpo na yo banosauve bafufu banosauve na bafufu nayebi te peti na ngai fe modero yo avie na ngai ya lelo te yo avie na nga vie na nga oza camarade ya grand frère na nga Douglas Tunga na Allemagne yo moyebi fe modero so epa na ngofanda epa na nga nakotika o te vie camarade grand frère no nani Douglas Tunga mbala belinda Tunga bosani ye olane bobetani babale vie oyebi ke na ye awa na ide wana kutu te nakokobenga na mwana te mwana ata soki aza na libala soki mpona kokaba akokabela biso yokanisi soki akomi na libala akomi sous ordre moto wana sous ordre na ndenge nini mpo ngai nakoma na libala awa nabosana maladi oza sous ordre na ngai tuwana towanga nango te siko lokola naza akotindela malamu fo tona vi na ngai te bon ntango naliako bambongo ozolobake po mavuzi atindeli mbongo nalie natuni ordre na yo donc ozoreconnaître ke oliaka nga mbongo eza likambo ante mwana na biso akobotela suki ya pembe na ndako oyo te aza nano na suki ya pembe te aza nano mwasi akobotela mwana kutu babanda ye kobondela makasi Falon Samuzu oyo ya nani ya mama na ye alibere ye nalobi ndole pa permettre balibere mwana akende Domitille Makenza ndenge afandaki wana ezalaki teke o afandi kaka na muki mpona kotika Samuzu mpona kotika nani Falon ezalaki pamba te ezalaki pamba te ezalaki ke Falon Samuzu mobali na ye abali ake atiki bango nde babili homme kitera satagera yo wana zo regrette ti nani Falon yana komiko bakindingari aza na Sénégal ndenge tozoloba sikoyo boye sikoyo nde sani oyo eza vi na biso mwana wana mpe fo asala vi na ye fo abota mpe bana na ye ndenge biso toliaka na nsima na ye ye mpe alia na nsima bana na ye mpo akozalaka na makasi oyo aza nango wana te mpo asalaka biso toliaaza na ye te ye aza kotambolaka ye na Rosingina Rosingina azwa fleur ngina bango wana ezozela ye te lelo sikomoni age ezokende baride eza distrait te
kaka komonela nga mwana ta ekangami bana mai kuto bateke musaka mai baridi kute solola na bango na njere kama bango wana eza baride lokwa tatouage ti bapréféré na bango yango donc naye na ndako nanga moko na ye na ndako nanga moko ngana petito bino bosaka mobeta babali ngana bimi namoni so ngala ziyo take chayer ndeka tokopera mamu na biso chayer fufu na yika na bulu wala na bosa ni kusikia yo no comprendre nga sona ye so ti voyage ye comme la parking yo no so isika ngai bien il faut kutaka na vie wana ya modero ngana petito parler ya mukie tina kola misu na nzambe ninga bongisa kwa mlae petit obi la mo ndenge ya parler na la koti na ila koti yo petito parler vie panda sa on so sala ngana petit na yo yango na mama ndenge na libisi yo izali ngai nazalaki na besoin na yo odie na mema yo quelque part nalobi te yaka wana ndako mpo tosolola melodi nazali papa oyo abuti yo lokola oza camarade ya mwana na nga ilakisi ke nga mpe moto nabuti yo tout d'abord na kofélicité na comportement na yo na etamboli na yo mama nga na koyebisa yo chaque pokwa soki obela kolala awa olinga koyoka priere nini nga nasalaka na kumbu na yo olie natya ya yasmine nasalelaka yo priere oza mobulu te oyaka yo mibali boye no ozwa mosala na yo tata mama mobali na mosala na yo epuis yo moto oza koede na ye yasmine soki yo te na oyo ye aza kosala oyo aza kolakisa ngai na mobali na ye en tout cas mama je me félicite beaucoup à ton comportement eloko oyo ngai na koluba nani diane yaka Bien, bonio. Bien. D'accord. Voilà, réunion dans l'île, on souhaite. Voilà. Voilà, les mille en rôle. La fin des choses. Alors, ton aïe. La fin en année. Ah, tu le bilaram, tu m'as dit. Ton gaillé. Balabala, mon bimba, au choc à bimika, à la poêle. Ah, ouais, bébé. Elle est quand la moindre. Ah, ouais, ouais. Aza kustika njitu kaka na libanda mama iloko na bengisili ndiko na yo ya mwasi na yibisi déjà faut penser à Yasmine onde na moni la yo yo ko ndem tozaka sage eza na bato mususu aboti na ye akolisi na ye mwana bato bamoni pe mais ayebi na ye koédike mwana wana te ayebi ndenge nini ya kose comporter te par rapport ya age ya mwana na ye ozomona nyonso tona soni ezozonga na famille den na kati oyo maloba te nde omoni nga naza awa na conseillaka baninga na nga chaque jour surtout Yasmine na conseillaka ye na conseillaka Yasmine nayebi te so motu nini ezosala te e Patrick Mosengo apesaki mpe conseil to nga mpo aza Patrick oyo banda ofanaka na babala nayo ya likolo kuna Patrick Mosengo likoso abenga Yasmine même John Jamonika mopao mokonzi oyo aza na evre kuna na France abenga Yasmine apesa conseil ileki na nga awa mwasi kitoko ata lelo oboti eya teke soki oboti ezake vie esuki te oza mobali Yasmine abina ya nayoki nga nde naza awa boye bapesika baraison na ye wana kuta asilikela ngai alobi nga motu nakenda kuna ngam nabenga ye nayebisa nalobi ya melodi vi ndenge ezana eza na betape soki ye nayebi te puberté na ye ntina kibomama puberté eza kaka esilaka te donc ye ndenge azazaka na mposa vi ti lelo so mwana kosala vi mama azosala vi ezalaka te mama zeno jene ezani ya luba na ngai mutaba na utanga kombo na yo luba na ngai luba na ye yo ki te jene azotonga nga mpo na ye azotonga soki bagundaki mao na certele mikolo nyonso tala ibokukangama yo ata okangama na crampe na yo papa pardon ngate na nina bien faire nina ngo kumbe kolekisa ndeko na nga wandeko na ngai wandeko na fotonga kaye Yasmine andeko na ngai ataka réputation ezobeba ezoya directement na famille ngana na bali te obala koluka bala ngai ekoza nini mpona bango kuna tala kutu ya exemple ya ndeko na ye ebona boye
ezela nano Mélodie toke non malembe papa nga d'accord nango te parce que s'il y a un problème atanga so na se comporter mabe papa boko benga mutu libanda te s'il y a un problème bo fanisa nga za mwana bio bo fanisa bo lobby papa so déjà lembinga na ndako o yebisa nga vérité que non Yasmine alingi su ana kati ndako te ke bo na ko tonga nga so na zate yango ku côté na ke makam na nga nyonso ezo simba te papa ya solo na moni bio ba do kanga ngai et surtout yo pe Diana ya ko sakana te ke no ko ba te ke no ko nga na bota zo dia na bota o Diana ngana yebi pasa mo ya ko boko la zemi Diana yo yebelo yo utawa ozo de ba kilo mo eza makasi ni nango olingo jungu sai para bango azonge para bango bo yo kuzungu pa mbane ngolo papa de mama makambo e banduza de ku Diana chama ko na kata ndako bomala moto bobo ko tala mo eza makasi banda yo chama kulu na mwana na yo na ndako makambo ye banda Yasmine yala ukene wapi papa Yasmine asa mwana na baloba yake pe boy tasa muko muto sa polisi la bomala moto mama omoni la bomala moto mona ngana ndako tata na yo papa ngapela na ba parents pardon ba mikolo to ko tipe bana foutmoi ngana bana ye bana mwana kasi bo se comporter loka ba mama oh bana wapi baza kutelenga na binu bakulanda binu na simba mama bozo ye baka ko bota Diana ye ba ko pesa éducation te Diana on a sa comportement tata moi comportement na yo ngola ti comportement ko na ngai bumanga tu te lobby ici le chasseur te lobby continuez sia kwa na pantera na ya pembe to na zipon zipin ezala te bokisana motema te ye bitika na kotia na ba deuxième wana fo boma moto quand même ezalaka te oyo eza famille na bango te oyoki te parce que yo oyokana na okaa te oyokana na okaa te ser dina panda na mobali na Alexis panda babenga yo bapesa baconseil oyokana na okaa te nyonso akoyeso media medina fi ya catalogue na Hollande abenga kamana na biso kuta kena ata obiko ngasi na lemi na makambo na ba rapport ngala na makambo na ebele oyo akosala chaque fois kaka papa pesa nga ba rapport na tu faut changer Mélodie Yasmine tika Mélodie Mélodie beti mabe na tiki kuno yipa papa wewe otonga Yasmine c'est avocat to kutino ngai Mélodie na longwa latika musala na latika makambo na nga ba faire na nga na yeka pona koluka papa poto tonga Yasmine elo ni ezangi pona bino mibale nga lobela bino elo ni ezangi nga lobela bino tosolaka na biso meza likambo kotonisanga oyo tosola nano te ifo tosola nga naza mama yo za mwana naza na papi yango lobati mwana banda na bota yo ti okomi na bambula ebele boye eloko etumisaka motema na nga oyo namonaka te yango motema na nga esengi naloba question wana nga natunaki na motema natuni nazongeli me namoni ke ekomi mpe kotuna mapartout quartier mama bakomi kotuna ngo bandeko bazotuna yaya namona yo ata mokolo moko te na mwana mobali tala Adele Mbela ye wana bavandi na bosa bazobota bana bauti obota bebe na bango nga mpe nalingi nasimba bakoko ata soki kovanda kuna na bengela te sika babosa bazali awa kaka na Kinshasa namona namemaka bango namona te eloko te soki omoni ke problème ezali namema ata na bapriere mama makambo so olobaka est ce que vraiment nde bino bovanda na ndako boliaka te te ikolia na kobala bokeseni si makanisi bosi bobota biso owana bezwa bana biso moputa bana bino toza na ndako awa sikoyo ezolukela oyo nini mama babotaka boye te mobali nazwa zemi na libanda ka boye nayaka boye okozwa zemi libanda nazotuna yo question te ngai ole nazosungisa kamba mo te mama oza mwana ngai mato elekaka motu te ata soki olesaka nga olatisaka nga me yebake soki ozalaki te nalingaki na bandakako mama yango bokoyebisa nana veta Air France ke Mélodie tomona ye nano na mobali te Mélodie alingi kobala te tipa Didier Elenga oyo ya point nord kuna ke Mélodie tozocomprendre ye te age pusani alingi kobala te mama est ce que ngani naza na moboya libala siko mpona yo moko ozomonake age eza nango nani ovano nani
nga penda nakozwa sango na yo nabetela ana veta mais obetelaki ana veta omemi doyen mafuta oyebisaki bango mama nga na mwana yo soki problème ezali ata ya ndenge nini okobandana koyebisa nga moko eza te kokenda koyebisa bato tipa bagimo pa wana kobetela bango bato bango makambo nanga mama siki basi bayebisaki kasi obetele bango mpo balobela quelque part soki bayebisaki okobandana okoloba neti lobela sikoyo salaki obandana nini koloba nanga oyoka oyo eza kati na nga ndenge na koswala na yo nde na koyebisa comme soki kopanza na osango ndenge omesa na mama nga na mwana yo kopanza nga sango te baya kolianga kaka boye libala ngo esika nga na oboya libala na oboya libala na oboya libala te siko baolia yo oyo miswinyo eza ya ngombe yango baolela yo ta biloko ezoloba mama ndoki ezala nde nini biloko ya koloba sikoyo yo lingaki ekobotana mama nalembi parlo bosaka singe bovande bareunion na bino bovanda na bino benga na ata baletbango oyebisa bango oyo eza kati na nga boyebi te nga mona maîtresse ya vie na ngai ata yo botinga maboti motema na ngai te mama naboti motema yo te motema eyaka na code donc naboti oyo nalandeli motema naluki code mona wana ndenge afo te nga na aboyi chauffeur yoyebike fufu elokopamba mais nazoremarke fufu ezosila trop nakotisa demisaki ya fufu na palais eumela te evide peti na ngai na vie na yo nga nazokende boye age ezokusaka yo eza na komona moke age eza nanu peti yokelanga nga mawa te wana olia liboso ndeni ntango nga nazalai te ezalaka boye na bato nyonso na ovande pa bato ve loba ozokomsama mafufu ozosamba nana yo oyaka na fufu noliaka fufu yo moko yo ozolia ba4 ekolo oyebula fufu yo moko nga leko loso nga prefere loso ke fufu nga na mono misi masolo ozobeta bawibulu wana na boyi te naliaka yango soki eza na rapport na ndenge nazodeklare ke ezodimineazali na 2 semaines naliaka fufu te kaka yo moko bonjour discussion foufou. Modéro, quand est-ce que vraiment que non, Maïle na yo ko mettre moi en place? Moi na o boti saki ngaye, ezalai cadeau. Ezalai cadeau. Ezenini, c'est comme si au salaka te, nga yebi ba boy chauffeur o bazala ke no ba voyageaka, ba mema ka ba saka ba fufu ya ndenge na ndenge mais là musu lelo o nga Yasmine na koma ya ba depa fufu. Mais na mona ke lokote na mona ke lokote. Siko tikela nga cadeau moi na modéro, yebi sanga. Lia o ya liaka. Na kokota ngo wa camarade nanga, o nyoko na bwe nini? Oyebi tano mo be muki pa. Eza ta na poto clara, eza ta na poto pe singa cadeau moi na yebi ke no ba futa ka bana chaque fin du mois. Mais c'est quoi cadeau oyo pe singa ana Congo na Afrique. Nga na sa mona na ndeni. Modéro. Na kolet sa ndeni. Ce minerval na futa ndeni modéro. Pourquoi to sa nga boyeko? Na respecta koza mama mwana ngai. Kitisa mungongo zo bela mbali na yo. Malgré boy chauffeur. Omoni boy chauffeur. Malgré boy chauffeur. Omoni mabe na yo. Omoni mabe ya bino ba boy chauffeur. Chaque arrêt. Boza na basi. Ya moza incapable yo supporter na moi. Mama saka nini? Na boy chauffeur za na droit combien de sacs ya fufu? 3 sacs. Na 3 sacs wana soki na yena ngo awa. Tala le boko pecho. Ta yo mo minga imo. Yo so zi mako opesi de sacs wana opesi ngana mwana. Esani. Esa wana soni. Lotikela ngana liaka na yoka soni. Mwana liate yondolia. Mwana liate yondolia. Modéro, tala. Pardon, mais yo le bagay na 180 mbadi ya fufu. Le comme sous 2 3. Et puis 180. Modéro. Mwana no pas citer za lokuta tika mama. Manjaka ne okata mama. Clara, on dit modéro saka nanga. 180 saki yo zo ko sanga kana ya 3. Dana opesa e. Modéro. Okomoyo kusana soni po ani modéro po la nini? Po la nini? Lelo nga avana bima modéro. Pesa ngamba mona avana bima Te Clara, e bon na tamboli po ani. Na tamboli po ani. Il faut bimisa Boni. Yo bimisa bimisa lo ba. Oyebi ka ko lia lobat bimisa mbongo. Bimisa mbongo na simbi bimisa mbongo. Ndeko kete fo mbongo mwana obela. Loko yebi kina exage excité papa mango zo simbanga. Tala mama yo bino ka yangwana. Omwe buzoba. Bimisa mbongo mwana obela. Pesa mbongo na kindi.
Bonjour, ma bonne. Il y a bien maquette. Parce que boli msanga mutu ezala makambo ebele na bosana lukila mwa bakiti na ndako bien ndenge boya bien mwa moke kaka nde ezosalanga neti ayaya biso na banzoto nazolinga nde nakende osala benza nakende otanga nazamelakisi nakende otala lare yawa mama na ndako amelakisi donc fandi ne bomine kaka na kisi ezotongisanga bona mosoka ka bangaliani ameli na banini bakongo boyo ezala kwa siro te ngade ezala kwa kasi mokolo ebomo mama omoni bakisa bokoko eza vraiment mabe te mais quand même dose nango eyebana te c'est mieux okende na hôpital osalisi baexamen après bakomelo bakisi bakongo bololo wana bangaliali eyebani nini dose ok na pratique clarisse mama bopito eza yango ebela oluki ata hôpital moko boke kokowana batrafike tolokuti ezokatama na bakasi akwanga mama lingi koyoka centre moko ebima te nyonso ya kota o soki docteur nanyake o docteur nanyake asilisa 24 commune bongo apekisanga na koyoka nayebisa bino tutufeza nango motuna mabe te moko mosusu boyaka apresente nga mama o fiancé na nga ye mpe moko mosusu aza na préparation azoluka koya kofiancé nga me ye moko Gisèle Ndombe ya Sampengo Grand Lac boni ndeko nanga bien kazanga biro iya tobomala po anini yango tobomala po anini tobomala po tobomala te ye moko Gisèle Ndombe ka yo te yaya ndeni babiloko elobe nango opesanga mo eloko wana te otosololaki ok naozela taka yo mwasi kitoko naozela ok ça va pardon na oraple yo ça va na oraple yo merci bye mwasi kitoka mboko oyo ça va merci ye Gilles bavo mwambo tozalaki nde na grand hôtel tozali nde na grand hôtel ça va merci na oraple yo bye à toutes et moi je vais prendre à toutes ça va merci allô bonjour mais même pas na yo ba donné yo ya dike baya machine à sous na moni yango na bureau na ngate et monte na za ko vérifier pa na yo ba dossier nyonso ya dike baya machine à sous izate mais ba dossier oyo il faut ya nango na bureau na signer oyo nyonso tikala ou classé yango tala tia yango na ordre alphabétique oye na signer yango oyo tozobongama nga nde munazoboya te mama azalaki fiancé proposant na nga te ale papa mwana nga misato oza deja ya bana kanto ozaka na naza bango 5 mama awana papa ya mwana nga misato yo kuta kozwa ata mobali mosusu ekobakisaka moko esali kutu lokola mwa demi kaze mama te semence mpe ye wana alakisenga mobali na ye malgré mobali yango ayaka awa mobali ya franc congolais mais tondima ye kaka tomonaki mobali mais mobali ya mélodie awa nana anyata te esika botambolaka bokopesa ata mobali yango mpe conseil te ke mama aza na posa na yo mama biso mpe likambo tokamwa yango depuis tobanda na mérite na tomoni na mobali est ce que par hasard de ti aza kokola aza kozwa ide te kakota courant atikala kozwa ide wana te ya clara emélodie aza ya nanga te nga namona secret so mwana mwasi oyebisa mama na ye te oyebisa ata leki na ye mais mélodie nayebi te soki asala yango na pembeni nandimi mpe te ata mokolo moko te natikala omona ya mélodie na mobali obi nde tolalaka ata na chambre boyoka ata appel moko ya mwana mobali ata mokolo moko te koloba nango kutu te biso bato otamboane mama
La question oyo posée bisovement po toloba vraiment na ndenge en réalité totambola na mélodie a camarade na biso tobandi na ye lelo te ou d'ailleurs elekelaka na biso mama yo oko imagine ke Justin Kizozo aya awa abala mélodie aboya lelo Justin Kizozo abala Gilles Bavon aya abala ye lelo mélodie aboya mais Gilles Bavon atia mosi na ndako oyebi na biso moko elekela biso siko tomona kitoko na ye abombelaka ngo nani mwasi afanaka mama yango toyebisaka ye nga lelo mwasi aza lokola fleur omoni oza ya kitoko boye oza lokola fleur isifie umela kaka esa lokola babwakili yango mai ya savon esepelisa bino et puis maman Mélodie ay motema libanga ono na mona te mais ça sonne o libango badikela babiata wana motema Mélodie na quartier obiki comment peut ça biso bon nga pona nga alobaka avantage moko o Mélodie aza nango eza parce que aza na musala asalaka parce que osomona mwasi na ndako abala batuni mobali nokomoni na bi mobali nanga komoni tra bon comme yata za soki na mwana moso mi balaza na bango magenga zanga ba soki bomoni ata mobali moko boya zoko kusana liboso ya Mélodie bobombelanga te dossier oyo ya nini oyo Sonangol etingaki esi répondre bango nasi nasinyaki na beti orépondaki bon nga nazana na bureau yo uza wapi nalemba kaka bon ngai nazali nalemba mais pour le moment nazali pas grande sœur mais pour le moment naza na nga pa na ndako kapa pas bapara na avenir po ikamoso te ezaka mpe bien toyeba badomicile tellement bamama bakotisika kuna nazoyeba mpenza veni te nakubenga yo chef nga mona obengo napesa o ubenga nga opesa okoma na ndako na opesa o adresse naza na masolo na yo merci ce n'est pas marié excusez obali nano te badiamo chef non nabali te eza malamu mingi te omoni baresponsabilité oza nango na entreprise ou demeurer célibataire eza bien mingi te bon de toutes les façons c'est une parenthèse oyo tofungolaki que je ferme je la ferme d'ailleurs bino nyonso na big boss mama du bolingaka nga na bala boss de boss big boss mama Maleki non comprendre biloko natielaki montana natielaki 5 morceaux ah la kasa omonaka de morceaux oseamoni nanga lie te natielaki 5 morceaux na sani nazokutaka de okayanga moyibi te natuni kaka maana boni boye biloko kolia obenga ngai mutu naza na bapriere na ngai na osala obangaki nayibi biloko maleki natuni kaka nalobi te otuni te okayanga moyibi otuni te oyo eza mbongo ya montana mama eza mpe mbongo na o te tele komba o mama nini yo lingo bando osala ngai na ndako ata na lie oza na mwana oyo baotikela biloko o eya biloko ya mwana nga maleki natuni komisolo ekama mwana na kati maleki ngai nasala mama na ngai tala bato babalaka mpo ngai nazalaka te mpo ngai nazalaka te so nazalaka na ngai nalinga te ere nyonso na nsima kuna nyonso bayaka kaka kobenda basalite bazobenda mwana na kati ya ndako ezala te eloko epasukaka eza te mama boni yo yango olakisaka yo nde ya mwasi c'est quoi ça montana yoka likambo anakainga moyibi
Maman va boda bien te a. Faut ba kana biloko bien. Problème eza ka kata ba o kata na mpusi pona. Kandi na yebisa bien. Laisse bien ngana za camarade na. Na camarade na. Soki problème ezali ko yaya. Obengi ngamu ko bofandi ngai. Boyebisi ngai camarade ma copine Mélodie ba diama poye tala likambo tomo nyango mabe. Eza te bino mamoko bina kudu boki ne pas ba parka na ngabo ke yebisa bango. Nali biloko wana te bombi manga sango ke pa ba gi mo pa ona point no kuna boka maboko benga muta batavani na ye kuna boke ko benga e o tala Melody Boy Edgar Yombi tala Melody Boy bopanda mo kili mo bimba sango kana kama na binoti so mabeza bo yebisa ngai Melody mo ke no o si pe makasi on dirait que non se va panjo sango eza sango ke no exemple oza ndoki ou bien oza muyibi. Ceux qui ont tous bêta ni solo, wana na rowanga na te. Na yebisa Sandrine ta love ya Belgique non. Mélodie tini azawana azalaka na mobilité. Na présenter yeye na biso, mais aboya. Et na boya na ngai. Na boya na kata baleja ngo présentant na boya na ngai. Inango. Mélodie na boyité, akwa meme na se Mélodie. Yo se faire ba tu ko swana. So ni kambo za tu ndoi so ba parana. Wa ba parana. To bete ngona batalibanda. To bete batalibanda to bete ba parana. Yo za camarade na biso. Ya publicité na niveau age okomi nango nga na bota naza na bana yo yebi ye pas a bota yo ti lelo obota te oyebi mibali te eloko te na age na age okomi nango esalaka mpe mabe un jour tu orozwa mobali un jour mpona kobota na yo kanga mabota Medina na Kinshasa wa ezaka boyeke waka bana mabe bopanza nonga na bopanza menopause bana ngata sans effet ya siko la question ya menopause te Mélodie les des problèmes que non monia et moi ce to loba parce que to za na souci na yo ekoyiba biloko na kati ngala koyiba biloko na kati sana montana ba kolonini montana banda mu kolonini kanisa mama papa ajo ngana zwaka yo na lelo montana pona na ndaku na omoni lele force tranquille tant alobana ki vala lupango na ye montana yum to lukaka na yako bana na ko ana akanga na servi yo biloko na tie 5 morceaux na tuni mama leki ko tuna ya pamba nzamba zo kanga na sabi kaka siko na zolo manda omoni loko yo sali mama na ngai niveau musuni alors c'est quoi ça? Na biloko na sala mama legité. Na servir biloko ana tayi 5 morceaux. Na yokuta de na tuni kaka maleki na mon pe montana lete. Na tela ki 5 morceaux. Arrête. Tout ça awa ngai yo maman. On me que na baliango. Mais tu laisses tomber. Kuna ko jeter qu'est-ce qui manque? Pour les alliés. Viens des alliés. Tu es akuna kati kuna magasin kuna. Na servir ba yo lia kana ba. Ba jojo kama na. Tu enfermes. Ce n'est pas ça débat contradictoire. C'est quoi ça? Et puis tu oublies que la maman, ça vous très capital. Montana bonga na salini papa na ozo gangi na salé logo te montana. Yo mo ki male kinga lukila nga ba problème. À ta place problème cette fois créer casse ka yo ki kombo ana na éviter so kombo ne. Fallait nzambe asala mwasi à partir du cerveau et mobile. Comme ça pour résoudre la biso, comme ça pour agir le la biso. D'ailleurs je ne mange pas. On peut être petit. Montana. C'est quoi ça Anna? Chaque fois que vous avez des problèmes, chaque jour, il ne faut plus jamais servir au salon. Pour ça, on se dit que les ambassadeurs, maman na yo, maman na yo. C'est respect. C'est quoi ça? Na boy tendo
omemi biso awa tozwa babodi oui tokozwa na biso babodi mais so toconseille yo te eza mpe bien alingi ne conseil awa na te omoni ke no soki oza na ba 17 ans 18 ans suka bakote ba 20 ans wana nde ezala makasi mais ne dis pas ça la boy ana so virginité esilaka esilaka okoma na 20 ans boya kozwa yango te sans effet na kozwa yango te ya solo Mélodie moso ozogangaka eza te ke no so tooloba na tolingi yo te tolingi yo nde siko ke no ozala bien on dirait ke no ki virginité nde ozobombana lelo no biso okuta na mobali le moso adécouvrir yoka atiki yo otiko poali parce que oyebi elo te nanga yebisi yo yango wapi yango bayebisa yango mutu yo moko atango bayebisa yango mutu te mutu mote bavandisa ye bayebisa na boyi omoninga mboka na omoninga napesa ngo baconseil ya bien moni nde napesaka nani mwasa papa apo nde napesa mwasa papa apo nde napesaka mpe yo nde napesa arlete nzoli mwasa papa po nde napesa mpe yo napesa baconseil ya mabe te oyo topesa yo eza vi na yo lelo soki obongi biso mpe tokobonga na nsima na yo so ozi libala mpe ya bien boyebise mafu naakuna te bopona bilamba mama ya osana Ça va. Ça va. Moni yango surprise surprise moi. Surprise bakasi. Nayebaki kokamwa naye nalobaki ifale naya namona yo à domicile. Pour la fois passée, ntango oyaki na bureau na badossier ya Abraham Matingo. Boni. Ouais, Abraham Matingo aza actionnaire monene na société. Ye azalaka mingi na Abbé Mitterrand oyo ya Paris 15e. Radio Abbé Mitterrand Paris 15e. Mélodie na bute naza directeur na yo na mosala me awa na ndako dégradé nga nani yango nalobaki nasololela na yo awa à domicile. Mélodie nayebi te na ndenge mabi te oya koluka no mokonzi aza koluka tianga litoi to mokonzi non naza mpe te moto oyo ta mosusu balobaka banga moto oyo aboma mabala to linga moto oyo akufela mwasi nga nakufela mwasi te naboma libala te kaka mwasi bayokanaka na famille na ye basalanga kutu ku donc natikala na nga célibataire naza libre yango Mélodie ntango okutaka na ndenge mabi te ozalaka ta mosusu omaitinga attention me moyo remarke eza te soki otaka nga bie komona natokaka nani nango lisusu soki yo oleki kaka nini nango lisusu ngai nango nakipa yango te ngai so tomona ngai amonaka oza patron nango oza chef nanga kutu namonako donc batre lokola Ramses Chikaya Chikaya papi Chikaya mais seul ndega ya héritier Maisha Mélodie na ndenge mabi te na nde omona ngai patron na yo na ndako na nga vide villa vide po nini vide nini soba kiti te na ndenge te ke ya vide wana oza koluba vide wana na ndenge te bakiti nga nakoki kozanga bakiti te eza ke mwasi oyo abunga na nga na kakao mosusu omonaka nalali na butu naza koloto surtout so naloti yo Mélodie nalali no mokolo wana akanga mabi nalata yango omona naloti nalai na yo epuipu yebaka ezalaka bolingo ya solo befe nango emonisamaka na ntongo na bomoto omona ta mosu moko mosusu na ye mwa mosala retard bomobali nyonso mpo kaka ya ndoto sikoyo na yo boye Mélodie soki nazwi yo epuis eza te ke toumela na fiançai observation nde oyelaka mosala mpo na ngai nazwa yango déjà période ya fiançai ndeka kokɔta na bureau déposer dossier mpa na ngai ya période ya fiançai ba soki toyokani 2-3 jours naye kobala yo ekende kutu molai te e nayebaki ke sans doute koyebisa nga wi mama eloko nayeli yango wana Mélodie badiama yo mpenza ozalaka diama yo miyebaka toza diama chef omoni nga mpenza donc nde naza makambo wana outi oloba ntuka vraimen naokoka na ngai te
badiama C'est sous le badiama chef. au monde oza wana nalingi na changer état civil nanga po même leki nanga mwasi oyo fefa tambo fefina aza na France fefina aza luba nanga abi yaya ukoli ukomona aza kubeta mwa ba fashion ka po na s'adapter na yo tokoma pepre nenga mabite nenga mabite mélodie na promettre yo libala dans moins d'une semaine tikala ukanisa balobi la nuit porte conseil nayebi ke ikoporter au conseil aya mama utikala bien mes dossiers à suivre okindoki te oyo yo nde moto oza ndoki afi na yo bwe ndoki pene donki bimila baridi awa bota suki ya pembe awa zwi la ménopause awa melodi na ndimi te yo oza na mari de nuit donc soki yo oza na mobali ya butu seke oza tieli na butu yango na moyo olingaka mibali te yo lukaka mobali oyo aza na ndako te oyo bokobanda vie ensemble mobali oyo bokobanda vie ensemble ye yo te falomona mobali moko azotamba des espace lokola ndeke epuis apropose oyo babisika ya ndenge na ndenge akomema yo nakomema na lwanda nakolakisa bakamarade lokola bafatu guardiola mwasi atoni iloka bongo alakisi yo nakofandisa oyo babisika ya malonga siko yo olingi mobali ya ndenge nini yesu akita aya kosala na yo mariage boniko emelodi moi nyonso eleki awa toyoki yango ya boniko za sembe mobali ya wana nyonsoyoka soni bakamarade notanga na bango nyonso babala nyota abala michel susu na nyota bala misali yo leki ye na nini ou bien ya leki yo na nini ya bala yo tika mais yo zotika la ka mobali ye na pete nyonso na pete bino bana ya lelo okoyeba mpe mikoleka mokolo kapana bisako na yo papa na jana likambo nakonakani tosula na yo tikaki wande kosetama nde kobikisa mama wana ntango osisa mama wana bakisi na maladi ya nzwako kwakelie mwana zelaki papa mwana na ngai melodi kitoko pembe mboma mofude mais papa tilonde zo namona tambate kutema liboso ya paul toni to nakisi na ye ya moi yake alingi nde tozolia mbongo wana azolekisa biso mbala moko tozoyeba te koleka mwana na nini ezolekana via mwana papa nayoki yo nasi oyoki sango nange panzani bisika nyonso nga naza voya monene na kati ya mboko e papa nayi nasengo eloko moko ngai avant nasosolisa o oyo nyonso ezosalama na via mwana o papa alakisa na lobo naza nde na table ya pase nga na opito mafungu pito ye mafungu te nimero na ngai te oyo nimero bata montana ngai asasani nga sim blanche zwa kasi 09 98 44 58 91 oyo s'appelle Louis Condet obengi ye aza na kati ya kabinda benga alobi nimero na ngai ngwana opesi ye moko ayebi eloko aosala nga obenga nga ça va yebisa ye ji bavode abenga yenga ya ji c'est bon merci naolianga otindi su message malekolo ya mofini kubopwani bauti obengo epaglise mafuta na londres nayebisa bango babenga ngai ya nimero na asola na ngai ya nimero ya montana malaki me kolia mpe boye te omoi ndako oyo yambaka bapaya ebele bakamarade na nga bayaki ebele maleki bakokuta ozolia mofini ko eza propre te osala oyambaka bato ebele mama na nga osalanga boye azolia boye na na posa bakutanga na olia boye
boyete maleki boyete bakokutaka sio mwasi malamu bokila azolia ya mofunyuku po sepela ndako ya yo te jokamai na belgique alobi ngai mwasi mabe ngai na nyokola mabanga bato nyonso bayebao biloko nanga montana omoni nde naliaka na mofinyuku mwasi na yo acenga biloko pena ya mofinyuku basani montana oyo ya yo basani eza bienga moye nalelango eza te maleki nini na ngai maleki nasala yo nini mama leki nasala yo nini na mwana yo maleki un instant pardon Anna montana signifie tout ça mama leki azolia na lakisa loboko papa nazokaka mwa ndambo mosusu mona sika papa vanda kimia papa ngai ndenge ozomona nga boye ata likambo ebatami na se ya mai ata eza na sali banga nzambe bakoko asosolisaka nga yango na likambo ezose pase na vi na yo papa likambo oyo ezouta na famille ya mwasi na yo nani likambo ya melodi ya mwana o melodi aza na noko na ye moko boye noko na ye moto aza otere ya makambo na ye ezali noko na ye moto alongola egu ya mibali tanke noko na ye wana azoexiste mwana akozalaka na posa ya mibali te papa nini nasalaka te ayaka zokola masango na ndako munduki nzambe munduki vraiment nzambe bakoka osunga yo ntinga wana bandeko ya nebaki fo ezala kaka munduki naza kodiana ndako proposition bambisi wana nazwi ba 25 plus ya thomson bambisi ya mere nanga ntango ye moto aza kolia baplaise ya congo baza kobenga naza koboya miye nasalisaka tala likambo asalisi ngai papa mama montana na ye awa mpona ngai mama naona koki kokosa te ana tyelinga biloko na mofinyuku naloba te mama nakotyona basali nini nakotyela yo oyo basani ya bato montana alelaka awa bakotyela yo nini tala mpenza tala nga moto zaye na balolele basani sauvage que tu es. C'est quoi ça? Mwese ibala nzambe bilo. Olapa nga mwana obaila montana mwasi. Ça va finir. Maman Leki. tulo na emission soko kanisa ko yeko zo fufu na ndingo mesala ko zo fufu okozwela ko te yalo te no na yebisa ye ngana bang omoni ngai ngana za mungala ngai sombele soka bisanga obo meto me kiplasa ba ndo bana ngai yomuko avant ngana sala reaction tela beau-frère beau-frère okomsele tela kukanisa te lukulu zali mungala ale lelo za kuganga ale muntu akende kubanga yo jamais impossible biso tu isala makate yoko tutafa kayiga foto apamba tani noir blanc ndoki tutafa nani ngai lero beau-frère lero okusambwa ngai yaya
naza kuregrete nayebi soki oyo oyebi likambo te ngai fo nazala ndoki ngai loba oyebi likambo te mbala moko ndoki aza ndima ngai naza ndoki tela naza kopesa yo respect 17 eza wapi 17 okata moto ngai napesa yo tala beau frère kokima nani akokima ngai nani akokima ngai nzau ngai oye nasaka munene lokola mutu mwana abi nakenda nasasa nalubi kota na kati ale kamata ni yaka kukata ngai yaka kukata epinga na mutu na brisika moi je vous prie moi je vous prie moi na kokatwa awo moni awo ndenge ngana bo na senga kana nzambi yo na mutima na yo izate awa mandevo zoko makasi nzoka ndenge ndoki kamata ni sheti ya kukata mwana ni mutasaibu noko na ye aza kukosa bino na bantu ampama pa ngai nakende kusala niesi olongole ye posa ya mibali ngai yo mtu olongole tangu siko olongole ozana ideo sana nini ale beta yo gune ye beta ngai nakulanda makambo ezali na bible soko beta awambata na baluki lisusu boyale beta lisusu awo nasepelisa ndeko na yo opona nga te olakobeta kamio mobima ya bwi nazobeta kadi kofi moko bake kwe yo zela yo moko okolobanga nazosotisi yo bible okosote bible les autres que vous êtes c'est bon kamata bible tozosilana yo et puis 16 ozana hôpital olali bazozo msoma ya yo ponga na blisika mutu te quand vona beta mndako yo na pesa na kubeta yo tela beau frère on est ndoki na bila famille bon allez boula non allez anga blisika ngai ndoki ezaki loko bunda te papa alo bakaza aza ndoki alongola ndeko ni posa mibani balisinga mona prière fallait bien likambo vanda bosola mazandoki na prière balobi yango papa na yaja kusaka asisa ndeko na posa mibani kende ko nga pe soni te noko kindoki koma ya bana miki nakubima te kindoki mukolo boy mukolo mandoki noko nga na mwana yo nga na pekisi yo kende kaka nakukenda te apana kenda soki mpusa na ngai esili ale nsima nango mpe napayiki na porte nakobunda boy nakobunda te ye lokola alobi akokamata tramotina ale kanzenga ale akota na ozala kimia yo pozwi kimia kokendete yo landa ye te landa makambo na ngai sikoyo nalingi kokenda kamata transport ngazambo transport ifale yo mpo ozwaka kimia papa ninga apeso na mbongo ndoko éclairci yanga papa nanga nazomona ya nanga normal te ata mutu talaka ndako abona mona ata mutu moko atoke porte te ke kokoko toluka flama soki masebe nayebi te non Jackie papi Coco aza bel et bien très bien aza très bien aza na défaut moko te que tout ba hormone au côté sexe masculin naye rien mais le problème c'est quoi masebe alengi fille moko boye Mélodie. Ah bon? Fille, oui, fille on va s'arrêter ce comme moi. Aza pété un autre. Yassou. Alengi fille moko Mélodie, va s'arrêter ce comme moi. Mais fille on alengi ma CBT. Alengi ma CBT, ma CBT, ça moi la moi souwana, sa vie n'a pas de sens. Kasa la kisanga to sur la machine biso biso basité. Tam so aussi. Ego simba kaka so nga moja kina koti makambo. Mona mo sanga lingi na yete nesi masebe basi bazé ebelé. Basi bazé ebelé na kata mukilo. Mais ma sœur pour naie guneka nani Mélodie wana. C'est ça le problème. Fille on peut catégorique à l'ingita. Mais ça qui toko. Oh, elle a tout ce qu'une femme peut avoir. C'est Pedro. Moi yo Angola. Après c'est percé. Nazana yena ndako. Matana. Oui. Justin Kizoso. Oya France Azar. Ouais, l'objet à ça qu'on cherche Jaguar n'a rien à disposition. Sauf que quand Mélodie andimi. Nous sommes sauvés. Non, Justin, il y a un azak loba yoza la série. Oui, Kizozo.
yo uzalaka sérieux uzamona mobali moko na yebite soki mutazwino ba problème loba ya bandi Justin alors lokolo lobi kupesa mélodie da disposition na ye Jaguar yango naza kolobela Montana aza à domicile pananga correct Justin nangai c'est bon kizozo tout ça libongo ok à tout bon oui tout ça obima na Montana ngai tosolola te Montana aza ne femme na molo poto bombizana yanga ngena tuna sikoyo ndenge ozakona na mwasi te na ndenge natika ndako namona ta copine no moko te ke connaissance ya kotuna yo to alukona mona te pe nazoyoka te ikomosanga pasi talaka ndako boga ndenge muya bimana oboy bino no kota na pano zoboya okoma kachezi nakota ndako te muya nayebi te comportement na ekomi bizarre muya makambo ozosala ezosepelisanga su te muya muya tala muya so nazwelaka yo ndako oyo mpo nalingaka yo eza teke lokola nazwela yo ndako oyo muya omemelanga bapapa mamo na kati ya ndako oyo onga mokutu nayebi ate motu na makolo te ozwi moto ovanisi na kati ya muya olingo omema ngambo muya eza nini so diza papa yango aza na famille te muya eza nini après tout nga mbali na yo foza na tendresse na caresse ya maloba zokangelanga bopwani naza na droit ogangela yo mpo mbongo ya ndako nga ndeme nafuta non mais ata moto ofutaka mwana aza grand frère aza camarade ya grand frère na nga Nicole camarade ya grand frère na nga tala na biso muya azwa solution naogangela yo naza na droit oh mère mère na biso bonjour mère ndeni makasi boye mpona nini asoma masomo mavie na somo rafa yo bavanisaka mama nazozalaka lokola mai soki eza te eza liboa ya mobali banda naovananga ti naotilimaka Nicole babifandako nini boye moto apesi yo kiti te tala age age ya moto api yo kiti betisanga tala tanto osopati tika ekoki moya okoki kosemetrize so na ya kiti mare ndeni na pale namoni mare nakanda makasi osali mare obangela merde moya talaka betinanga yo yebi kaka te betinanga nde eza boye babadi na ngai nakekuta yango mpenza eza ya koteba ko mikolo bato bazodeklare lare eza te obike nga azomonoka nde tozalaka bomwana bongo bota boye ezanga mpe ya moto akozala pembeni kozanga koyeba eza liwa ya ndako mais so nazodemere jusque là na célibat eza likola mélodie te nga ndenge oza komona ngai awa mélodie ou rien nakoma na ngai zuba ne wana mpenza na luba yango soki bakotonga batongi oyo ya kosekaseki nga nakoma zuba mélodie mélodie ou rien mélodie ou sans mariage nalobi yo boza koloba boye mpo oyebi mélodie te mélodie badiama ta likolo moko awa ta likolo mosusu awa mwana mwasi oza kotambola otali okumisi nzambi Mama, yaya. Écoutez, Nani, Papi Coco, camarade Nangaï, je te porte toujours dans mon thème Nangaï. Baloba, le plus grand cadeau qu'il dit à offrir à l'homme, c'est la femme. Oui. Mais non, c'est la femme, c'est mélodie. Non, c'est pas mélodie parce que c'est l'ingioté. C'est comme mélodie, on va l'ingioté. Est-ce que vous avez la mélodie pour nous? Comment c'est mon sobalat? Donc, il pende wana mtu na kisha za mote. Naza jara batoyo na kabwana kana moto pona likamba mwasi. Donc solo lingana otokabwana pona mélodie na kuyoka nanga soni te. Soki pe mélodie te na kubala te. Okobala to ko nzanda funanga. Toke lukamwasi. Yo balana yo soko zo yo kiranga posa kubala. Omona za ko umela. Ukukuza po bali no na place nanga. Uluki ko bali no bali. Balanga kasi. Yana leki babalana. Mélodie lingo to ko munoka pour rien. Jackie, pour la za soni parce que ça cadre. Fi wana basala lesi kama ko. akulinga kaka bangala azokipe kate oyo bakutonga soki kozala kanini mafu l'essentiel ngai na mélodie ikusimba bongo siposo ke simbi te loko tosimba kate soki boketi na soki esimbi te ovanda sa soki siposo kisimbi mélodie abuyinga siposo soki libala mpe ibuyinga donc okobala su naza na besoin abenga tata mosi naza na besoin abenga tata mosi oyebi ke Georges Kialunda oyo ya GG Coiffure atindi biloko ibele mpo na yo alors soko badi okuta biloko ya mélodie olie napesa yango yo nakoloba no Georges Kialunda biloko yango olijakie aya kutu napia yango mélodie
Melody alingi to pia blongo nanga ekoyinda akomona nga na miso soko Melody azambinga nga azambinga koleka ye ezosomba mapenza te nalingi sikoyo na kitisa ngo na bimisa na dépôt po bimisa na dépôt ya tofuta mo ba droit moko oyo bombamaki na dépôt sikoyo na bimisa ngo libanda na teka ngo taka na ba prix ya CC yango na nalingaki so mo ezali opianga moi 10 000 francs na ya dépôt Mamai ve nga to vana na yo awa na to ko ya kasi dona ko yi pena ina la arti kale no to so code et pas Isabelle Boa moi ça parle comme en France après c'est un code de $100 est-ce qu'on nous a sous 10 000 pesa yo ve pardon o te kuna pardon o limisanga ngai na ebité soki oza mutema mabe na vie na oyo akotisi fufu na ndako na yo banda ba mois tu veux qu'il souffre te fait ça habitude on a côté fou na parler nga donc on doit mettre nga on a c'est la fouté nga na mdaloso non bien après tout papa openza na tellement non bien pour la mona vandi na olo ba bien te après tout papa la ngata yo mo tela pe acheter telo pe yo na muya simba te kotala yo boyina ko bota yo nazana mwasi na botani mwana ya kitoko ya so za ko pe leki nga to tino musika grand frère na yo soki ayoki boye oyo aza camarade na nga aosepela te okelanga 10 000 francs na kema papa 10 000 francs ezate omoninga nata na 10 000 francs na repesa kuta ata plus que 10 000 francs na le roi des jours baby oyo ya mbali na yo oyo no pesa oti pona pio courage oki oluka vie ah bon so disant moi non là c'est oza irresponsable ndo fana tala tanko oyo pesa ngakade papa yaya nyoso tu yo omombongo pesa o ezate muya toke petit vieux na muya ngosani muya malembe petit boyiti ezani na on sofa prendre courage muya wa mona za makamba lobi finalement comment tout kende bo mabe tozonga bo mabe pona ni yoka tala umoni beau frère terme suzu ayali na raison yaya trobana kati kucha koma nangana buzobana yote bwaka ngote zosopa ezosopa ndenge moko yoko tozosopa ndenge mozo tanga bina ya kutanga boye zo kweya mesiko yonga mengana lobisaka yote oko fanda te oko ya otala ndeko noto beti sona kata kata seko yebi likambo na yeba likambo oyebi likambo na yeba likambo ya mutu alaje bazali likambo na yete nani lokola wendo ve santé lutumba c'est-à-dire likambo izali wana ndenge ngana za kuduba tala sikoyo ye atambulaki soki akendaki ipai ya nani ale akekukosela ye makambo ale sikoyo biso tubini tuke kuyoka disusu kuna na basadi ya nzambi balubi papa ye moko ayebi makambo wana bien mpona mwana na ye alungula ye aswafe ya kukamata bamibali mpona azala ndenge wana ale lelo yo koloba nete telema kende melo telema yo ko telema sete akende yo te mtoka mtakanda kome parne yo kanga na yebisa amemia soki wapi ngana kenda kina ye kutu te mama gizanga mwasa papa alpha mobali ya kimia alobi yaya makambo bokolandela yango boye te bomema ngo na nzela nzambe nde nga nasanganaki na ndeko na confesse bandeko na basundolaka nakamwe balinga basundolanga bazalaki na nini oyo bakozwanga na charge bazalaki na nini eloko bani bandeko baka bandeko yo mpenza na kati ya nzoto ya melodi tala makambo ozolo ngai lowi yango mbala liboso ntango nayebisaka yo ntango nayebisaka ozoloba ke yo boyi kolia mbongo melodi nazo libanda te melo osaleni oza muta makasi oza muta makasi tika ya luba soki omoni abeta pero kwana soki oyoki muntu aza koluba na muntu tozala nanu normal tozala normal nganakende kosala mwana ngai ndenge wana tongana yo tozolela butu na moyi awa ebongo ye akende kosala mwana ndenge wana plasa madini yango afandi na moyi donc ndoki ngai ye nakolakisa yo nakolakisa yo bien te mama na noko baza contre papa ke soki epai ya marabu aki oyebisa lobi oyo eza noko
noko na mama bakende soki pa pasteur na biso prophète yango bazwelaki wapi balobi eza papa ta mobulu ekoti na ndako yango mona asengaki yo lobi ya Mélodie toya tovanda quelque part tosole tant que petite terre na yo yo mpe grande sœur na nga nayebiki obombelanga eloko te ya naleki babomba na ata secret moko te Mélodie yebisanga eza nini eza nini mama lobi azomitungisama telemaki mobulu ezalaki na ndako abengi Dauda Sukama na Londres abitala makambo ndeko no Mélodie ezoleka Mélodie lingaa mibali te yaya tukumofingama na quartier kitoko te ya nanga yebisanga na so problème yango eza nini kobombelanga te ya so te ya Mélodie leki nango osekisinga makasi osekisi ngai problème wana komona nango pasi te komona nango pasi te parce que nga moko naosala tour ata lobi naobenga oncle aya nafandisa bango na bapapa na mama tosolola problème so ezali nga na okamwa bino pourquoi pas yo moko nde oyebisi nga lelo vantisinga oyo etuni nga oke kobenga baledi yango le roi de Chicago tala Mélodie alingi mibali te mibali baoya baosolicite alingi te aledi moto abengai ngai Mélodie yo na explikaki kwango abengaki yo yango boke oyebisa na ba Oscar akwango nayebisi ya Mélodie nabengaki nazali besoin nasengi mbongo ayebisi ngai bavandi wana Foreman Maso oya Canada ayaki kotala ye Maso wana ko akipe makambo na ngai te pardon na boyi pourquoi papa bakende koyebisa bakende kopanza nga sango tina baeglise nga nalingi libala te bakende koyebisa bato belebele tina Belinda Wanga ke nga nalingi libala te nga mona maîtresse ya vie na ngai bango bayebi eza kati na ngai bayebi baprojet na ngai bayebi programme na ngai bayebi makambo na ngai etungisa bango pourquoi bango baboti nga baboti motema na ngai te te ezalaka te okiosoba biloko na wapa Bruno Beliko kuna na ville na boutique Portanova oki koloba makambo nanga pourquoi so ninga peso lokwa yaki na ba rivage pour loba pa elanga biloko obaka yela oki zika mbamo masa te yoza leki elo na oyebiso na pe conseil wa leki oyebi tala vanda na yebiso oza leki ozoyeba te nde yoza na makambo na yo oza na ba projet na yo oza na ba programme na yo oza na makambo na yo mo oyebi oyo kosala na vie papa aboti ngai aboti yo me ye aboti mitema na biso te na sepeli nango ata mokie te puka baba parents babotinga mona lobela bango mingi en tout cas pas na sepeli nango te problème nga na vandiso awa na miki na nga moko nazomona soka nazogarde yango nga moko tokozala vraiment inquiet mpo na fitri ya mwana biso moseka alors il faut nayebisa yo ozala au courant yo moko ozwa le devant même temps ozomona nga naza mama naza moins considéré devant lui je ne sais pas botamona mosu privé comme ne moseka limbisa moleka alors nalingi yo moko lokolo oza présent leba binte banda ntongo azaka na kati ya chambre na soki azosali na yebi te benga ye yo moko tuna ye au juste alingi nini et puis nazomona na fleur mikolo akomi kaka soki asali mwa mosala mbangombango les après midi ye wana bimi esika azokende nazoyeba te alors yo moko alobi mito lelo ozali ovandisi la fleur soki aye ovandisi ye obengi mpe ye wana kolo makambo moleka ovandisi bango to bango au juste balingi nini d'abord oyebi ke ngai tension dérangeaka ngai nalingaka koyoka jamais baproblème ya bana oyo asalaki boye oyo asalaki boye mais c'est la raison pour laquelle nalingaka te kolobelo maide fois mais namoni en tout cas je me trouve dans l'obligation na expliquer yo il faut aller au courant mais nazo comprendre te yo nde moto ali responsable ngai nabimaka nake mosala yo oza responsable ya ndako si jamais y a un problème bandaka wana barapport yango oza kopesa te à peine même ke olingi bonopesanga barapport oyo akendaka boye yango mbongo ya classe napesaka ya minerval atya yango wapi lobela bango kutu la fleur wana tante na lisi nzongo aza ba projet malamu mpona ye na poto azaka akenda mabe tikele tele nazonga mabe tu viens d'où et pas banane et pas banane omoni nga mama no nakendaka bikendakenda te balobaka telle mère telle fille mais yo ozwinga te la fleur soko tata mosu ozwinga te fieton Maman, c'est tais-toi imbécile. Ozali musika te na tout ezela na. Donc bino bolingo sangani. Bolingo sangani na ndako bino. Yo la fleur. Comment on a la fleur. Fleur Et fanaka Ah voilà. Et bebaka. Voilà les mots. Ce qu'on entraîne yango bien. Malamu yango na. Fleur ezalaka bien. Après quelque temps,
so bozo ko entretenir on malamu te au monde fané et continue kati et dindi et baby ndenge yo kokoma so ni ko se concentrer te na vie na yo ola na bakamo so on ndeko no bala do sala ozola nanga papa kineleke ya zo kota no kiguna benga ya no kiguna mal appris Bota. Benga le ya no kuna Isa malamu ko boko là, c'est encore pire. Boko bomisanga noki boko bomisanga va comme ça na tika yo orpheline ngana otoka mama nanoko tamsusu bomona tamsusu bokamwa nde navandisi bino awa navandisi bino parce que problème oyo ezosala mpasi makasi oyo ezobenge panza famille problème oyo ya makambo ya libala ke nga lelo oyo nazobala te age epusani ifo nabala bomona nga na mobali te boza na besoin komona bakoko en tout cas elingaki epanza famille naomoni nga na bi te fo nga navandisa bino po wana eza nango teke nango famille mpo nga na garçon tolobanaka te garçon ndenge afandi wana ntina kokufata tokolobana te papa olobana te pwana wana eza lokola obengani mama olingi su mama te eza lokola oboyi mama parce que noko aza ndeko ya mama na ngai ndenge namonaki namonaka mama na ngai sikoyo ezoloba koolombisa ye te eza lokola olingi su mama te problème bozowelela eza nga moko oyo bozoyokana te olobiki ya kolobisa su noko te eza nga moko baproblème nyonso ezocreye makambo nyonso bozomona bozobomana bozofingana boza na binemi nga moko kolo problème mama lamukako azoyoka yo te eza nga moko liaka mbongo ya kisi kasi yebisa nakata eza media medina moi media medina ita bengi yaza boso na yambi encore ebo ça somi ba crédit ya reçoit nanga ata 3 heures du temps eza nga moko na lobaka nga mo na décida jamais nakoki kolinga mobali tovandi na ye ayebi ngai pratiki ngai te nga moko nalobaka ke jamais nakoki kosala yango il faut nga moko napona shwa na nga mobali oyo asepelisi nga oyo akohonore ngai mpa na bino akopesa mbongo ya libala abali ngai wana nde mobali oyo akoyeba ngai nde mobali wana nde ye tokobalana na ye tokobota na ye tokozala na ye tili wana nga mpo nga vraiment mama nde naza awa papa mama ozolala te azolala te azoyoka ye mato eza na porte to eza na fenêtre nga nde nalobaka nde na décida na vie na nga nakobota bana na nga papa te donc mobali oyo akoyeba ngai lelo abali yo lelo atiki yo na zemi lobi kuna kufi obala su te akolanda ye na lilita oyoki likambo alobi nano te ntango abandi oyoki likambo intro na ye nga na eza na likambo su te oyebi ke na bastesi tambo bokola na bango ya basalo bercy ya bajackson mangara ya bajpx bagaston ten soki bayoki lelo ke yo moto ozolo baboyi oza plus ke ndo anga veve mitali yo te nga nakufa liboso na yo nga otika na bana te na makoki ya bokola bango te moleka voilà mais oh nalobi tais-toi sois d'abord posé et puis poli nayebi te oyo posé bapoli boyebisaka nga wana vraiment non papa nga naokende na grand hôtel le grand monsieur jules bavomamba ayaki lobi wana pilve ya kati donc abengaki nga nakende kuna nayebi te le fleur abi bobengaka ngai pour moi le grand monsieur Gilles Bavo Mwamba soki nani ça me dit absolument rien aza vie na yo bokopelaka na ye wana eza problème na yo ngai problème na ngai ezali na mama na yo yebisa biso juste qu'est-ce que tu veux dans la vie nini yo lingi osala parce que classe olingi te minerva lofutaka te nous avons tous les rapports yebisa biso sikoyo eloko tobengi lo yango wana yebisa biso papa oyebi aire moko fufu bokompona zala normal kotyaka babiloti loko tozoswana toza baboti zala normal zala mona devant baboti bon na bien na venu mobimba so bokowanda kote pale na pale bomonake no bana mobe bana nord obligé mais bino kokomprena idéologie wana te nayebisa bino combien de fois nayebi ke bamwatiki ya nango vrai mais mikili mpe yaka vrai oye mikili ngasonake mikili lelo nakoyede bino neti moko minerval papa apesa nga jour wana oyi mama nasalaki ya mama manu luvaka yaki manu luvaka azalaki awa
Après ça, la transmo, il y a bien. On va mettre à Istanbul. Après Istanbul, on va mettre Grèce. Après Grèce, Panama. Est-ce que nous avons des noté, maman? Nous avons eu mon wana minerval. Nous avons pensé qu'on va manou le voir qu'à passer. Nabina ba bêtise zo sala même ton frère Blaise Nsagala akenda poto na cette tienne azakuna akenda modèle na yote mais Blaise Nsagala mtabenga nga lobi azo sanga ke Blaise Nsagala yem tangi singa ke non abi mona mama sala tout oya me sa père mais na modèle yo ngo kendela te yo edem sur modèle OK debi soute parce que papa mi ki le écoutez yaka viens moi les que ça passe c'est sans comprendre c'était hein soko ça na besoin que les poteaux oyo van singa na maman vraiment c'est simple to vani obi papa au monde ndenga na lia classe na zo kokate faites le nécessaire otinda na poto voilà ceci à cela ba yim ça ba docteur ko lingate na lingate pona nini ça vie ko mener na lingate pona yo lingi classe trop ma classe trop papa wala ko lingate papa moleka omuyi ndo oza l'aîné de la famille tokolinga te lelo yo beba c'est ça tokolinga vino ezala bien po aza sima pe à se réjouir ndima ko zando te papa nga na ndo te nga mona décida bongo ozando kipona nini po olobi ngamo tunakopona mubali yo mwasi mtu kopona mbali te mubali mtakopona yo kumi bali bakoma mo baventurier ebele ya sérieux yo moko mtu bota yo tangisi ye te akoye bana nano mona te escroc manche long na bat na pantula tisi nano te Mélodie aza na bango me nga nayebi nzambe moana mobala bien Mélodie ok tala makambo oyo tuvwandili awa yo moko za kulubango izali makambu ikotisi batu ba inemi ba manque de compréhension mitu misusu ale matoyi mpe ileki mutu wana makambu na yo sikoyo na biso ndenge tuvwanja wa ngai kaka na papa na yo oyoki lelo bandi alubi ngai na eloko oyo na benga ke beau frère tolobanaka te beau frère mais tala sikoyo na papa na mama leki na yo yeyo ngai noko mpe nazali uye ubimisili biso vérité place ezali sikoyo na biso nyonso tuvwandi awa na oyo tukangami bayinemi mosusu ngutu alobi akamata tramutina keza zenga mono ngai sikoyo nani ndoki ndoki ya makasi oyo biso tokokanga eza Mélodie parce que yaya oza ndoki te akusanta mibara mo mobali ya Rosi ayebisi yo alobi moninga no Rosi na bali ye nabetolo mokopa yo pozwa mwa mobali yo lodi te ya Mélodie ya na ngai ya soza na makanisi wana ba décision za nango ngolo ngalek nona na fiancé nga na otambola nzela nakute na mwa mobali Faustine mokonzi le roi de Texas abilek na nga la zuya Kinshasa air nyonso mpona yanu Mélodie yana solano na chambre boya bapapa bayebi yango te ya mpona nini Faustine wana soko azwaka ye azolobaka apamba camarade na marchande ngwala obika bala mundele oluka mpe mundele te kesa mundele na oloba parce que azali camarade na ye ye ayebaka mibali ye kola bimama ya malamu na quartier ye kokote sotambolaka ka Mélodie mwa malamu Mélodie boye ngani aza boye ya décision tozwaka ya mwana moni yo fo yebela ye bino olingi vraiment stratégie ngo za nini bo expliquer Daddy c'est un peu pour rien que non obiso toye to lukayo parce que comme on ngena sala ngona Francis Mundabi mais na tel ka ngabité Francis Mundabi te Daddy le problème est que ye asa master na biso siko ezani tine to tambolaka ngana boyi na ngate ngana bota nana mwana ngamoko mais ye sikoyo alingaka masolo ya mibali te ayebi kutu bango yango te na ndengo ba JC Diboko donc bino bongo sanga moseka ya mobimba moseka onike ntanda dina français ya ye ngadi omoni avec l'âge l'expliquer pe ngabi Mélodie omoni avec l'âge que virginité et silaka omoni la mususu ozana na ba 17 ans 18 ans la mususu okena mobali nde ba sentir que oza vierge mais so komi ya ba 25 ans okebo talaka omoni ndenga zawanda azoliama omoni moseka ngana luka ni moseka kasi ya mwana te nesi zonga no bien ako ya okutu na tala ngana a part bina ko sali parce que ya ko boya ndako
akoboya nga fe ata kuna longoli oyo nabwaki akoboya omwende aza wana azolia bino fo bomonte ka omwende eza wana bino fo bomonte ka stratégie d'après tout me dire master na biso surtout beta ndinga désordre au moins quand c'est percuté et ça faux qui paté ni wana ko mama ko tafuna donc nena ko tafuna ko tafuna makaka moi me ndinga zana azak mana kata sachet donc ba kat donc demo pa sachet mo ba non zomona akamana biso to sala ngo ora bilenge bien se so to sala ngo bona quartier bakomaka baparent tout bino babeta bakoma bengo so babeta yongo biso nde babeta yongo ye nde mwana mbote yango namoni tosala boye samedi wana nga mpe alinga région na biso babeta yongo epa koma beta yongo samedi wana biso tozoke tocreye so tocreye bakote ya campus voilà ekota campus vraie place yo sikoyo obazolandela biso ozaka yo moko na motu te biso tobaluki yo mpo baluki so biso tozwi tout droit yo pozwi tout droit mais nga sikoyo na ofente lokwa na olanda bino mwende yo mombama nanu so moi tokomi kote bato baza te ale obandi olanda ozolanda biso est-ce que olinga okende kuna master na biso omoni quelque part oye amona bambongo na ye ezondre biso tosalelaka ye mpe mpona mbongo na ye tokoyebiseke no melodi taka bimisa biso ako yesko oyebika biso bagelebimisa biso abimoni mpe bonzoka kobimisa biso wapi na campus aboyane te sikoyo toplanifie ojour ndenga abuleke no eza samedi clara te totya nini ya minance de londres tokutana na minance de londres dimanche tosala likambo samedi samedi toza na cope ya papi salum moi uta ya afrique du sud docteur papi salum na ya fredi elonga ça va totyanga après-midi keba bakuta ya campus wana oyo bapolisie balaka trop fo tosalaka mpena place ya bamatiti ebele bakuzu po niveau akolielama akoganga trop alors il faut eza vraiment na kati un peu plus vite. Malé. Écoutez, maman Leki, elle est malade. C'est très sérieux, elle est malade. Malé, non. Elle est mon cœur. Malé, c'est qui c'était? Écoutez, de l'eau, vous m'avez veillez sur maman Leki. Avec il faut aller au musée. Moi bien. Mais à besoin chérie. Autre téléga dossier à toast à sec na Paris. Ah. Na Moussala. OK, bon mais ça mais quand ta maman, ça il a moi il le même bisa mai bâtiment ngaïa comme ça vous savez bien. Linda kona pe azawe bi camarade wa France. Azawa. Azawa. OK. Bon, maman Leki. Non ça est là. Comme ça on a s'occuper de Malenda ko baladi te. Balanda fanya pardon. Obi ngai. Ngai. Ose ane ngai. Pesa mbongo, pesa ngai, pesa. Pesa ngai bongo, ose ane ngai. Ngana sengo sela ngai. Olongo belisanga. Bozwa pouvoir na ndako yo. Pesa mbongo, pesa. Na courage. Oluka ndena bela na kufa na tikila okibokondi na ndako. Naza maladi te, naza bien. Saka na ngai te. Ozwi makasi na lambela onini, yo mo milambati. Bambo eza ya basa zemi, nde baluka balia ngai, balia mbisa mai, yo olambela ngo tuna ngo lambela ngani. Ongo pesa nga maladi. Ta an. Saka na ngai. Mama Leki nalambela ozwi mbongo po ki ko dégrainer ndengo mesana so ke wenzo komi na ko boîte carte yo c'est là ngamona okende pati na kati ya
yotoni matiti yango oyebi eza kote nini yango ezaka toza nano na ebandeli il faut tokutana kati tebi nasombala nga kisi o te elobi na ntango olobi tokokende na zamba na tokende luka matiti bala toke kuna ezaka te eka ya pharmacie batela na kisa bokoko esalaka makasi koleka ya pharmacie ya mundele tokeona pe kisi yango te bala tokoti kuna ti otambusa oya makasi oyoka na posa litoya ne silomba basalisa yango kaka na bokoko mundele te kisi na ye nde eza mabe basalisa yango na bokoko akonasi batala eza pasi ndeko nanga komona mwana mokie na kati ya boîte de nuit eza pasi esenga mpe na pasi eminisika bachere de poule bokipe mwana wana te mama na ngai bokipe te esenga pasi alati jipa mokuse moya nabia mona éducation mwana edépendaka na mama te papa pa contribuaka na éducation mwana est-ce que ozoyeba ngo si ntango ozopesanga rapport namoni mwana na boîte nazongisi boye jipa mokuse na bagarçon moko bakanga basuki bazongisa boye yo siko na part na ntango omonaki na boîte osala eni po yo boza papa na ye naoyi solo moki papa na ye azosala to mpona mwana na oyebi azodepense trop mais vrai aodepense trop mpona mwana na ye mais bino siko mwana ovandi mpa na bino aodépendre mpa na bino fo boédike fo otala batani nazonga batani azozonga bikenga biloko nde bino naolinga te nde siko na ndako nde yango wana papa na ye apesaka nini 0 franc yo okuna droit yo apesa rapport a te soko moli chance la boîte na kosepela bomonaka kutu fale tata na ye nde modero akutana mwana ye na boîte engesale bien arrangé ali boîte kasi chancel vite ali boîte ali boîte te akei kuna kote babinaka kuna balasa mikuse na boîte de nuit toki na vie na biso autaki span nafuma yo konfumu bai na mwasi neluka bwiku tokendaka nini na boîte tovandi toomela totala chancelvi papa alati eloko ya mokuse papa soko agumbami sufetima libanda eke epesinga mama na kanda nake nayebisi papa na ye papa na fâché na ndenge moke te abiso akomi awa osala mobulu fonga na kopesa rapport papa na ye afâchele nga abi azodepense trop mpona mwana na ye ozotala mwana ni malamu te sikoyo ntango yo omoni ye na elamba mokushi yo olataki ya ndenge nini ngaki bien na bien papa na ye na ensemble ya costume ngai bangi nasimbi yo nanu te loba kutu nasimba ye tata na ye yo te ngwa kuna buma eloko yoyo telema tanga zamba bien te babilo eza na sala nani diane solo na ye jamama siko ntango yo monaki bongo falokende sa tata ye na place oya awa bozwa badécision kuna ava oya awa po biso tokosala eloko te po ye tata na ye mpe asalaka eloko te apesaka eloko te c'est mieux amonaka mwana na boîte azoluka mbongo apesaka eloko te apesaka eloko te vena moto azodepense trop mpona mwana ye pianga kanda awana baseka fufuko otoapesa eloko te opesanga kanda makasi natelemisa yo bien continue oloba na ye
Musu comme ça, on se vient à pisa que l'autre. Viens en habiller chaque voyage à Yaka. Alors on a ça qui a foufou, ça qui a ma sang pour la bino na palais. Te, ça ka fona ma sifuna ça ka masang yom to tikaka. Yo to yaka na ngwa. Yo courrier na eti. Oso yana ça ka masang apo na ka pesa ça ka masang. O sekiti. Et ça le bien. Moi t'es ça le classe. Vous freinez nini? Yaka, continuez. Tout ça là. Continuez. Allez, Yaka. Yo na boîte na lukani. Quel quoi? Na boîte na lukani. Madiani. Te, na boîte na lukani yo kuwila na pour bater. Yo kumi kota na boîte. Chuku. Wangana. Zana un mot. Au kumi kota na boîte. Koko na yebi ta boîte ndenge zalaka te. OK. Yo, umona qui wapi? Papa na moni na boîte puis alata iboyete a changé. Alati je pas mon coussé papa. Na doni. Mami ozoloba awa. Madiani. Donc na kumba nzambe. Muni papa oyo. Abandi ko déranger ngai do banda kutukala na boyaka lobby na boîte te akutana nga awa na coin tokutani na bandi ko déranger nga la boy na so za kama de papa biso abia encore boy na ko kosa ma kampa bi ko déranger nini ko déranger nini a déranger na nini abina ko mama sina maman na nganda petit moni kasi o déranger ye o benye petit nini pasa mwana yo no mwana ya benye petit nini o benye petit nini petit na ndenge nini kusi ngoma kama petit na ndenge nini na bila sali na servi makambu te ya solo papa za poisson papa kusi na kusi na makambu nini na za mama na yikutoa wa mdogo kukati papa sans servi